jour Katumbi a commis Benga Tshisekedi azoyamba na téléphone. Azobenga na téléphone bazoyamba ete parce que yindi mafia wana Katumbi bazokangai. Ndenge yindi boye Katumbi akendaki lobingi na États-Unis esimbite. Tango yaza na États-Unis kuna na États-Unis babengi na kati ya République démocratique du Congo ba ebisi Tshisekedi que non, nous allons te soutenir. Tu es le candidat des États-Unis pour les élections de 2023 na kati ya République démocratique du Congo. Après échec wana ya lobingi na ye azongi boye abenga Tshisekedi pour pas se réconcilier. Tshisekedi a commis azoyamba ye lisusu na téléphone te. Siko azali coincé contre le mur. Nazolo ba coincé pour ninde kwantibal. Awo ezali to lobato to lobate. Mutuwana azokangama. Et ndenge indenge boye ya komi ozonga sikoyo, oh Félix est mon frère. Ton frère ya ndenge nini oyo zali ko kende ko trahir. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir na bandido sur le passé. Mbote na bino mbote bozali belé partout dans le monde. Vous avez la nabiso par la internaute. En effet, États-Unis na pesi no mbote to en Europe. Mama Fatou na Suède na pesi mbote. Siwa Mbanja, Foudis Aliebo, Bozana, Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo, Zende Konabino, Moïse Maoka, Antiban et Miso Bolinga. Tout le bateau, autre mission, ça la décryptage et actualité politique. Merci Nandeko. John Mobo qui est ma caméra. L'équipe Malava Céleste, Alvi Bianeto ba toujours. Lola, les a au foot à Simatoro Loba. Zambia, Botoro Zoye, Wapi. Vous s'abonner pour nous actualité en temps réel. Le sujet ou soit thème sur les années les toujours processus en cours il y a que désigner président ya CENI candidat église Rosa Malonda et que c'est passé ndenge nini est-ce que ni ne changer na Malonda wana to limbola awa des mirons des oreilles l'église catholique a eu qui baza ko menacer bon na pouvoir place. Est-ce que alternance église au Seigneur, ezali alternance démocratique beza alternance des individus c'est que dans le pouvoir. To limbola awa magui na kati armée ba démanteler réseau wana oyo amisi azolinga akoki okoma chef d'état-major les miroirs des oreilles. État de siège là-bas, si je te limbo la bison Mouzitu, l'homme ombre nena oya. Ni les ça que c'est passé. Est-ce Mouzitu a lâché Fayoulou bien derrière. Ma papa teni elinko laxani. Elinko lobani. Ça si je te débattre bison bino awa. Les lois anti bala za morte. Tout ça na manko beaucoup message déjà naé. Ndeko Jeff. Wasali monko yaba analyste. Monko yaba communicateur ya IDPS. Na yene to ça la décryptage ya actualité na ye ceux qui to ça même langage na oboke bende Ndeko Jeff bonjour. Bonjour Ndeko Antibal. Bonne santé Zali Kimia Zamba Sungi biso to retrouver quand même Makasi. OK bon retrouver quand même Makasi bon d'abord avoir de la actualité bonne santé à IDPS to ça ndene banda chef secrétaire général la saki obligation générale na beta major pena ba kona ba chaîne amini to santé IDPS. Pas besoin de aider bien par na voix c'est à communiquer comme ce message na base ah mais ba chaîne suspendue ça local soit international ba communicateur des personnes senti ba honte. Voilà, merci beaucoup pour la motuna et Lengenini parti à IDPS ses alliés qu'on s'est porté le parti se porte mal donc ko sabakamute le parti se porte mal. Le Lengo bazo géré parti je ne sais pas batwana bazo kamba parti principalement Jean-Marc Kabund na Augustin Kabouya, je ne sais pas ce qui makambo zo salima na mboka na biso bango bazali komona yango. Je ne sais pas comment bateau bazali ko gérer parti, le parti au pouvoir ti lelo yo ba bitumba to ezo bundama wa ba Moïse Katumbi ba telemi koto lelo comme église catholique ya lobi en 2023. Il faut qu'il y ait alternance démocratique à la tête du pays. Guerre nyonso ezo banda na kati et pas ya Kabouya na Kabund. C'est concurrence entre Fayoulou, c'est concurrence entre Chadari plutôt. Chadari Azak, Asombagi Bamapangu, Ngapé en tant que secrétaire, il faut Nasomba Mapangu. Chadari Asala Kiboya, Tango Azaki secrétaire général, il a parti au pouvoir, Ngapé il faut Nasala Bombe. Alors ils oublient
que ceux qui alinga son baba mapangwana, c'est parce que l'UDPS est au pouvoir. Or, la personne où Azali ko représenter l'UDPS au pouvoir, Félix Tshisekedi, Azali combattu par tous. Donc c'est un contre tous. Pour eux, balangwe pouvoir, balangwe mbongo, pour comme mandataire, kende pas Kabouya, kende pas Kabound, au fini bango ba $100 000, ba don ebele, ba prison ebele, au pesi bango, et bango bazo qui peut vivre na bango na bango na famille na bango, mais IDPS Azali kokufa. Je m'excuse. Awa bitumbe bandi de Kwantibal. Mais tout le monde est à Kabouya, là, ça qui alerte mobilisation générale. Mais je vais en venir. Mobilisation générale, OIA a lancé. Yemoko Salini. Quels sont les moyens mis en place pour la communication à IDPS? Parce que tu as dit au à l'église catholique, à Ndeko Moïse Katumbi, bazali na base à ta mon côté. Dengue nazo loba awa nga nazalu leader d'opinion. Chaque jour nazali ko réunir ba combattant IDPS. Je prêche Tshisekedi. Mais quel moyen Kabound na Kabouya bâti en jeu pour la communication? Biso toza na base. Mais ba bino IDPS va pesa en bon côté. To banda ki osala musala wana tant toza ki na opposition. Nous nous sommes sacrifiés pour tous au pouvoir. Aujourd'hui nous sommes au pouvoir. Aux ebisa communicateurs que non IDPS a travaillé pour Nambongote. Des Kwantibal. Nous sommes des humains. Aujourd'hui, Oyebi Masolo et l'équipe n'a qu'à UDPS. Comment Bruno Tchibala est parti? Il est parti comment? Est-ce que Tchibala Linga qui UDPS? Mais tant qu'on moni que non de l'autre côté il y a l'argent, ma vie va changer là-bas. Tchibala Kenda. Moubaki a Kenda. Aujourd'hui, Oyebi Masolo a fils Mouko Kotoza na Bango wapi. Donc, Bango bazota la siko IDPS te bazota lande ba poche na bango. Voilà pourquoi Tolobi Kabunde Kabouya doivent partir du parti. Même si le ministère de l'Intérieur et Oucho reconnaître le mandat na bango spécial au Basaleli bango, mais ils doivent partir du parti. Ceux qui Kabunde Kabouya batikali na parti peuvent changer mode de gestion na bango te na zo ebisabino, ça sera difficile. Ça sera difficile. Aujourd'hui de Kwantibal. Moi je me suis engagé. Ezali na plateau na yo on a sengaki ba aide bande konabiso bazolanda biso basunga biso sur le plan financier, sur le plan économique poto bandoleka na ba grand média. Tant ozolo ba awa mais nous sommes dans un parti au pouvoir. Yo moko landi Augustin Kabouya. O azali secrétaire général à Kena Bosolo na politique na Ndeko Sango. Défendre président de la République dans 2 ans. Ou par la foi nous allons gagner les élections. Est-ce que Congolais a voté par la foi? Ou bien il faut qu'on ait une réalisation à chef de l'État? Parce que na émission na pour couper ça bilan à chef de l'État dans 2 ans où ça na pouvoir. Ezali bilan largement positif. Je dirais à 99% positif. Mais Olandi Kabouya yemoko azali incapable à couper ce bilan à chef de l'État. Mais Ezali bangonde bazoli ambongo chef de l'État. Biso bato tozo prêcher Tshisekedi tous les jours. Biso bato tozo communiquer sur la réalisation du chef de l'État. Tozo tambola makolo. Awa na ina émission na tamboli makolo. Mais je viens pour défendre le chef de l'État. Alors bande kotu bazali kolanda biso, bao bazali na bolingwa Tshisekedi bazana na bolingwa IDPS. C'est ça le moment. Vous contactez biso, vous contactez Tande Kwantibal pour na tok sungan parti à IDPS. Parce que ton côté IDPS est koufaté, l'UDPS est mal géré, Kabouya et Kabound doivent dégager du parti, ou soit ils doivent nettement améliorer la gestion du parti. Pensez aux communicateurs. Toyebi, Kabila était au pouvoir. Abimisi, projet 5 chantiers. Abimisi, modernisation. Ndekwantibal, est-ce que Koyoyebi Sanga 5 chantiers, chantier à Tamoko na Kacha RDC ici là. Mais Hollanda, Jean-Marie Kassamba na télé 50. Hollanda ba image au Kassamba banda qui ont lancé na télé 50. Donc ba vendre rêve moko boye na population congolaise. Il y a eloko muto banda qui ça le côté. Mais aujourd'hui Ndekwantibal, nous avons un président de la République dans une année avènement na pouvoir. Il lance la gratuité de l'enseignement, 4 millions d'enfants. Oh banda qui otangate bazongi na classe. Et ce silence radio na katu ya IDPS. So Kabouya est en déficit de communication. Azo où est la colika la média pour communiquer pour. Mais c'est ça, alingi ali ayemoko. Alingi ali ayemo a moni parti à UDPS comme sa propre famille.
or que UDPS ezali lisanga ya bato que biloko tout c'est Fatia et bien directement tout c'est avant tout le monde ba UDPS biloko Fatia et bien. Voilà, moi je crois que Félix Tshisekedi est au courant de pays tout ça. UDPS c'est pas en Israël. Oui. Ba Robert Tshisekedi est-ce qu'on a na pays na Israël et UDPS façon kutango et autant malam ya boye aussi maté. Bon, moi je crois que Félix Tshisekedi est au courant. Et s'il n'est pas au courant, ceux qui vont conseiller ou bien entourage na ba Hollande mission, il faut ba yebise que le parti est mal géré. Parce que le lobby Tumbaïzo est bandit déjà. Armageddon Est bandit. Donc avant ye soya kuna bitumba ye suna satawane ko sali Armageddon, yango est bandit sikoyo entre Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Joseph Kabila et l'église catholique. Donc l'église catholique coûte deux personnes Cholé na Ambongo. Alors à ce moment-ci, ceux qui kabundu na kabuya va changer té. Kana mingi té tokosa la matinée de vérité. Toye bisaba combattant que ces gens-là ne méritent pas d'être dirigeants à IDPS. Parce que nous ne voyons rien. mais quand même même bien à pouvoir. Nani a mimi nani na pouvoir. Kabou yana kabundu. Ba mimi nani. IDPS na pouvoir. Qui était président à l'UDPS tant IDPS a comment na pouvoir. C'est Félix Tshisekedi. Ba ko sabato ba yebi politique té. Kabunde est venu quand on a catché UDPS. On a accueilli Kabound ici à Ozo ou à Louisa. Il peut mentir aux gens qui ne le connaissent pas. Mais dans le match à balle, match à balle, à tel il ne soit pas coach joueur, tu es joueur, tu es malade. Tout le monde en bas la boute à biscotte. Exactement. Quand on a 5 minutes, 4 minutes, match là. Mais à ça, ça a quand même l'idée. Ah, tu vas pas na schéma on a babi ba héros. Tobo iti. Comme ça, na koya mkio ba ina. Ba eka kana muke babimi ba leader. Mais tant que yozo ya au côté na 5 minutes à fin du match. Au Tchebi, mais au coup de match on est à 0-0. Donc bateau koutaki na terrain, ba sali musala que non, ba polaté. Parce que ceux qui bateau bazaki na terrain, ba poli 3-0 déjà na premier mi-temps. Yo côté na 5 minutes au Tchebi moko malgré l'action na yo on a ba ko compter en côté. OK, merci de Kodjev, notamment de côté na ba si j'ai la biso actualité. De Kodjev to bana me dossier Mouzitou. Retour pédalage ya Mouzitou. Mouzitou a signé na militant ba jeunesse ya en vol. Pardon ya comme on est en vol. En vol. Parti na yoana en vol ya des listes sang. Parti ya Mouzitou wana nouvelle élan. Que non. Parti à frère na va combattre les vieux combattre Barcelone. Retour pédalage wana, les miroirs des oreilles. Rapprochement au salé entre Mouzitou et Fati n'a pas l'intermédiaire Mouyaya expliquer bah tout monsieur que non Mouzitou fait ça yamba qui na dimanche na oya expliquer dans nini s'est passé retour pédalage wana shit ya si mapenda au Mouzitou ça les a dit quoi. Bon, moi je dirais nous sommes dans un terrain politique, tout est possible. Tout est possible, Tolandi ba déclaration à Mouzitou a dit premièrement qu'Azali ko soutenir loi Noël Tchani, bravo à lui parce qu'Azali congolais. Et il veut que le Congo soit dirigé par des Congolais. Tolingi tote kambo kanabisote. Ceux qui a soutenir loi Noël Tchani, là je les félicite. Vraiment bravo. À ce point-là, Tozali, d'accord. Mais Koloba, que ne critiquez pas la personne de Tshisekedi, mais critiquez la vision na ba œuvre à Tshisekedi. Là, ce n'est pas soutenir Félix Tshisekedi. Ceux qui ont ici, militants à nouvel élan, tika kofinga Tshisekedi kazali munene kazali moulaï, mais attaquer gratuité de l'enseignement, boya gratuité de l'enseignement, ce n'est pas aimer Félix Tshisekedi. Dire que non bon finga Félix Tshisekedi mais bon attaquer état de siège ou à décréter pour insécurité ici là na est, ce n'est pas aimer Félix Tshisekedi. De Quantibal, Nantibal, oh zali terrain politique. Tango lobby Tshisekedi c'est son frère, oui. Tous nous sommes des Congolais. Mais tant qu'on a lobby attaqué maintenant, la réalisation à Tshisekedi. C'est M. Adolphe Mouzitou à Loba na TV5 Monde qui va créer un climat d'insécurité pour les investisseurs Bayati. Si réellement Fayoulou et Mouzitou plutôt parce que les informations fuitées, Mouzitou Azaki na Oya. Et voilà pourquoi j'ai dit Nabato Bazolanda Biso, je l'ai toujours dit. Ba politicien na biso awa ba lukaka avantage à peuple congolais. Mouzitou amoni ke koto ye azali. La réseau bimali susté. Azali ko se retrouver le susté. Maintenant il vient ndenga yoki ke no ya maintenant jouer pour un Mouyaya. Oui. Ndenga yoki ke no entre le président de la République et Moïse Katumbi, fils Rezali déjà.
parce que nazo pesa bato information que non, il y a des jours Katumbi a commis au benga Tshisekedi azo yamba na téléphone. Azo benga na téléphone bazo yamba yete parce que yindi mafia wana Katumbi bazo kangai. Ndenge yindi boye Katumbi akendaki lobingi na États-Unis esimbite. Tangu yaza na États-Unis, kuna na États-Unis babengi na kati ya République démocratique du Congo, ba ebisi Tshisekedi dit que non, nous allons te soutenir. Tu es le candidat des États-Unis pour les élections de 2023 na kati ya République démocratique du Congo. Après échec wana ya lobingi na ye, azongi boye abenga Tshisekedi po ba se réconcilier. Tshisekedi a komi azo yamba lisusu na téléphone te. Siko azali coincé contre le mur. Nazolo ba coincé po ninde kwantibal. Awo ezali to lobato to lobate. Jila Lingeti akiti na Katanga. Bazali ko enquêter gestion ya Grand Katanga. Awate makamba o le haut Katanga o le alaba kolozi le haut lumamité. Grand Katanga ensemble. À partir de 2007, 2015, gestion ya Grand Katanga et les kanengeni. Toyebi que dans le Grand Katanga, un certain gouverneur au Azalaki de 2007, tina ba 2015, ye atekati na ba brique, atekati na ba fufu, abotola kabase le mine na ye ambola, a détourna ba biloko a SNEL, aki a sombi ba transformateur a SNEL, a ye apesi SNEL, ta SNEL ezo bando futi sa ba facture ya courant, ezo kota na poche a gouverneur. Gouverneur wana sala a bomage kamine. Ateki bakare minier et pas monsieur Dan Getler. Ezali gouverneur wana mutu aboma SNCC. Asali ba entreprise na ya ba remorque pour bomaka eme makaba minéré et bi makamboka sans ko futa ba taxe, sans ko futa ba douane. Mutu wana azokangama. Et ndenge indenge boye akomi ozonga sikoyo, oh Félix est mon frère. Ton frère ya ndenge nini yo zali ko kende ko trahir. Ozomona. Yango nazo ebisa ba muzito wana. Tango amoni fisi wana alingi a profiter. Mais moi je dis clair, si Mouzito veut rejoindre Félix Tshisekedi officiellement, il faut kutana na ye na moi. Parce qu'il y a qui na buto. Mais biso tozali ba communicateur à IDPS ata soki okoti na 0h na 0h 2 minutes to yeba ke no Mouzito aza awa. Yango ndenge ye est-ce qu'a tourné do na Fayulu? Non. Fayulu aza sima na ye. Fayulu azali sima Mouzito. Quand on parle de Fayulu Mouzito, on voit la même personne. Bazali bandeko ba uti province moko. Bazali bandeko basali liko pana bango na Genève. Ba maître à jouer babilo kwa nizalaki Adolphe Mouzito na Martin Fayulu. Mais le long Fayulu akei na Oya. Ba yambiete. Ba yebisi aya na moi. Maintenant nous attendons. Mouzito. Oui. Je parle bien de Mouzito. Ezali fantôme na yete. O elilingi ya Mouzito te. Yemoko Mouzito na Oya. Oyebi politique na yebi sakabatu. Ezala Mouzito, ezala Fayulu. Ils ne sont pas des politiciens. Ceux qui ont tangi histoire ya Adolphe Mouzito. Mouzito batikela ye. Donc ba memi ene tu mwana moko boye. Papa na ye asi asali nyonso ye atikeli ka bozu. Oyebi comment Mouzito est devenu premier ministre na mboko yo. C'est Kizenga qui l'a laissé. Oyebi comment Fayulu baya na politique. Baza ba politicien te. Bakenda ki pas Kabila. Bango bakanisa ki ndenge Kabila bengisa ki bango, c'est pour le soutenir en 2023. Mais Kabila a dribblé bango malgré mbongo bazui, Kabila yebisi bango bo soutenir moi sinanga. Bamoni ke bango bazali dribbler. Alors siko bazo profiter na Fissir les alliés entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi pour se rallier contre Félix Tshisekedi, pour se rallier avec Félix Tshisekedi pour ça là front commun. Mais tu es bango, c'est trop tard. C'est trop tard. Nous avons besoin de voir d'abord premièrement est-ce que Fayulu Mouzito plutôt ndenge akenda ki wana akende na moi. To monaki Yemoko Katumbi o azali un lelo akenda ki na moi. Jean-Pierre Bemba akenda ki na moi. Tous les grands politiciens qui pas Félix Tshisekedi bakendaki na moi. Bango pe bakende na moi total na bango. Et à ce moment-là, nous allons juger que non, à propos, il y a Adolphe Mouzito, c'est pour soutenir Félix Tshisekedi. Parce que hier les lots mutozo engagé la Moka. Il n'y a pas de jour à où tu répondre au président de l'Assemblée nationale à Yebisi Bango bakotinda ba candidat na bango te na seni. Mais na butu azo kende pas Félix Tshisekedi.
Aux hommes, on a déjà des politiciens congolais. Tout ça, c'est quoi? C'est se retrouver. Parce que ma branche, tout le lot, ils ont Kokangam. Rien ne va pour Fayoulou. Rien ne va pour Adolphe Muzito. Donc, Mbongo, Bazwa qui na Union Européenne pour l'élection en 2018. Et si c'est lui. C'est quoi Bazwa, comment Bakoki Kozwali sous Mbongo. Voilà pourquoi, Nazo Bisa Bakongoma Nyo Bazwa Landa Biso Boy. Fayoulou, Basalif, Front Citoyen, na délice Sanga pour na battre les mélaglissement en 2023. Awa, Adolphe Muzito o azali chef ya Fayoulou aujourd'hui parce que c'est Adolphe Muzito qui engage la Moka. A comme le président de l'Assemblée nationale, ayebisi que no biso tokotinda ba candidat na biso mibalete po te ba kota na kati ya bureau à Seni. À ce moment-là, bango bazobo ya Seni. Entre-temps, ces mêmes personnes ensemble avec l'église catholique bazo menacer ba confession religieuse mususu bazo menacer bango balobi biso tozali contre mise en place ya bureau ya Seni soki bomeki kaka kopona candidat o akozala indépendant bango bako attaquer bango mais awa bozoya bozoko sa peuple congolais que bozo telemela glissement mais kotoyo mboso alobi nous devons mettre la Seni en place pour être to banda makambo maponami bino bolobi te tokotinda batu na biso te na Seni alors bozo lukanini bozo luka élection ça en 2023 to basala glissement parce que ceux qui oboyi kotinda ba candidat na yonde kwantibana donc oboyi biwa Seni ezala or nana zo organiser élection ezali Seni mais yo oboyi biwa wana ezala alors qu'il faut organiser les élections mouto ko organiser élection azate donc bazali pour Félix Tshisekedi atikala na pouvoir et quand Félix Tshisekedi voit akotikala na pouvoir bango bakoya lisusu balobi non ezali glissement pona kokosa peuple congolais entre-temps eloko bazoluka ezali nde musala toyebi ba politiciens congolais aujourd'hui oyebi Steve Kivuata oyoka kaye lisusu depuis azo musala na IGF akanga munoko yango omoni Muzito ayepe na butu tango bakonome mandataire aokanga munoko mukolo Fayoulou akolia pe mbongo Tshisekedi aokanga munoko mais les gens oyo lelo bazo sala ba déclaration vous avez suivi Église catholique, vous avez suivi ECC, bah Église protestante. Yango na lobaka chaque jour na zoebisa ba Kongomani, to zonga na bokoko na biso. Église catholique na pekisa kindeko wa mbongo, na pekisa kindeko shole, mais bazo yokate. Awa sikoyo ndenge nazo attaquer Moïse Katumbi, na komi attaquer ya mbongo. Église de la mbongo. Là on a d'abord déclaration ya shole. Il nous faut quelqu'un qui a un courage exceptionnel de proclamer les véritables résultats ici des urnes. Nous ne laisserons pas faire la médiocrité. Déclaration est chaud, les autres ça dodo. Pour l'église catholique, tu sais que 2023, il faut qu'il. Est-ce que Bakabou est en plein habitumba on? Yango na lobby na koti kamutute. Comme j'attaque Katumbi, je vais attaquer Ambongo l'église catholique. De Kwantiba, les gens doivent comprendre. Voilà pourquoi dans le lobby, nous avons besoin de soutien financier. Makambo tozo lobawa, peut-être bato bazan accès à internet inde ba Holanda biso. Mais ba Kongomani yo bazali au fin fond. Ba koye ba réalité té. Pourquoi Mbongo le lozo, qu'est-ce que Mbongo appelle médiocrité? La médiocrité au Congo s'appelle l'église catholique. Ba kosa ba Kongomanité. Je vais m'expliquer. La médiocrité au Congo s'appelle l'église catholique. Pourquoi je l'ai dit? De Kwantibal, tozalaki na mboko yo na ba église catholique. Église catholique a sali ba école. Oyo bazo benga ba école catholique. Oyebi comment mwana boboto na maternelle a futa $1,500. Mwana na maternelle azo futa $1,500. Tozali na mwana oyo azo tanga na lycée Bosangani. Mwana wana futaka pas moins de $700. Mwana azo tanga na lycée Kabambar azo futa pas moins de $1,000. Moi, na ba école tout ya catholique, c'était les écoles les plus chères na la République démocratique du Congo. Alors, Bambongo, Bachole, il s'est retrouvé derrière les écoles. Et quand Tshisekedi est venu, Atali a lobby dans la Constitution autorise la gratuité de l'enseignement. A Fongoli Mbalamoko, gratuité de l'enseignement. Batouali Liboso, Batelebe la gratuité de l'enseignement, ils allaient à Mbongo na Chole. Et c'est connu de tous. Et aujourd'hui, Ambongo a botate.
ambongo afutaka ndako te omoni ndako ambongo afutaka eza mbongo oyo bakongomani bafutaka bafutelaka bana na bango na école catholique. Mais ndenge Tshisekedi a mettre fin na babiloko wana yango omoni lelo ambongo atelemi yango omoni lelo show la telemi. Mais moi je vais dire ceci, et ambongo et Moïse Katumbi tous sont des mafieux bamiyebi. Aujourd'hui plus de 6000 écoles fictives. Il y a école catholique. Tant que bamoni ke ba bloquer bango côté gratuité. Moyen bazwa mbongo wana ezate. Mbongo babandaki ofutisa na baboboto $1500. Na babosangani pas moins de $700. Na balise kabambar pas moins de $1000. Na mwana moko. Tant que bamoni ke Félix aye abomi côté wana. Balobi non. Ndenge bazali ko recenser ba école. To kotisa ba école fictive. Ba école fictive wana nana zo engagé ba école fictive. Ba école ya église, ya ba école ya catholique. Ce n'est pas mbongo echole. Mais ndenge nini bakotisi 6000 écoles fictives. Et aujourd'hui moi je demande au procureur bak fongola likamba école fictive. Prêtre moko il faut akangama na kati ya République démocratique du Congo. Parce que papa yebisa bango l'église catholique n'est pas venu ici faire la politique. Mais ceux qui ont moni chole na mbongo bakomi ça la politique. Chole amoni ke mbongo place abandaki ozwa mbongo pona okendo sepela na ba makangu na ye eza lisusu te. Bango bazo yebisa biso ba prêtre babimaka na basité meto yebi place boboti bana. Siko Félix Tshisekedi devient l'homme à battre. Il devient l'homme à battre pourquoi? Parce qu'azoti que la bango tenté. Le jeune ne se retrouve plus. Dans ce pays, on a trouvé un système. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve un système bien organisé. Un système de voleurs très bien organisé. Donc, de Quantibal, tu as un gouvernement 40 personnes. Na koki koyi bandenge na lingi parce que je suis ministre de justice. Il y a un de collègue, ou azali ministre de la justice, na corrompre ba magistrat, ou bazali na appareil judiciaire. Ce qui problème moi n'est que devant la justice, ba kokangangate. Félix trouve ce système-là, il y a Kabili, bien installé. Il vient dans une année et demie, il déboulonne ce système. Et quand il déboulonne le système, toi, il y a Kabila, il n'y jamais. Aujourd'hui, de Quantibal, nous avons vécu dans un pays où il n'y avait pas l'administration. Au Tangiawa, Makambouya armée. Un réseau où il va détourner 13 millions de dollars. Où il va tindi poete, soda ou bazana est kuna. Ba motiver bango, ba bunda bitumba insécurité ici là. Un homme qui attaque d'abord l'insécurité. Moutoua lobby, s'il faut na paix sabo moinangai, pour être insécurité à est ici là, je vais le faire. Moutoua lobby, il faut bana Congo batanga gratuitement. Moutoua zali ko bunda carton soso longa $20 et comme à $10. Moutoua zo bunda carton à Thomson et longa na $42 et comme à $20. C'est ça la personne au église catholique à zo bundisa. À zo lobaki en 2023, il doit y avoir alternance démocratique. Mais l'église catholique a zoluka avantage à peuple congolais, toi zoluka avantage na yemoko. L'église catholique, la Bible t'appelle la mère prostituée. Na lingi ko attaquer binoté. Oh, merci. Voilà. Merci de coach Jeff. To comme na suka on peut que business n'aller. Mot de la fin na. Combien d'émissions peut béler? 1 minute, mot de la fin. Vraiment merci beaucoup. Nazo pesa na nuyo merci mingi ndenge ozo pesa biso opportunité oyo ya kopesa batu ba réalité. Na la kibino balanditu ya la voix céleste na kozonga wapona opesa bino bila ya Félix Tshisekedi. Le 2 ans et demi au Tshisekedi a sali, qu'est-ce qu'il a fait dans la République démocratique du Congo? Parce que tout le monde est pour parti. Onga naza secrétaire général, Yakapé Sabila, chef de l'État, Onzambe Kosunga, nous avons la foi que nous allons gagner les élections en 2023. Et Zali Mawatro, voilà pourquoi Tozo Zela soutient Nabino financier, soutient Nabino et Zalata moral, armement moral, parce que tu es bien dans Zolo Bamaboui, Nakobanda. Vivre en clandestinité pour boyebi mode de gestion ya bato wana mode de vie na bango ezali muto azo attaquer bango il faut ba filer ba silisa ndenge ba uto silisa na kadiom. Alors tozo luka tozo zela soutien na bino bo contacter biso na numéro na biso plus 243 81 717 11 97 plus 243 81 717 11 97 soit bo contacter ndeko na biso Antibal toza na ye même moral toko communiquer toza na posa koleka na ba média minene wana bino moko boyebi ba RFI mbongo basengaka
awa na Congo boyebi ba top Congo bambongo basenga ka babusolo na politique ba chaîne ya minene bambongo basenga mais nous n'avons pas les moyens bato bazoli mbongo à IDPS bazo sale le côté bazo le ka devant ba média pour na oyebi sabino avec la foi nous allons gagner les élections vraiment merci mingi na yo moko ndeko Antibal merci mingi na ndeko Dion si ma caméra merci na équipe Mobimba la voix céleste tozali même moral to kutani mikolo ezali koya parce que na komemela bino bilan Félix Tshisekedi dans 2 ans Boboyo Kakeno Félix Tshisekedi a salué le président du peuple yango moni sondage Ucho Salema et bimisi Félix Tshisekedi l'homme politique au Azali à proximité na population naïe. OK, merci comme na souka na souki mission monsieur Bolinga. Tout le baté automation ça décryptage à actualité politique. Dans Pambola Bino, c'était votre un des serviteurs Moïse Maoka Antibal affaire suivre. Ciao.